naza na liste bato bakokende baza 4 na liste ndeni yo sala kuna te papa na liste na biso yo bite kolambili bato soso seki lobi nzungu nao yo yebima mwana tala na bengo na osala émission na sifflet puis na osala conférence de presse hôtel conférence de presse à l'eau 85 jamais 4 journalistes do bokende te Fivette Mayamba poto eza te tana na matière ko baoke na Air France te ndenge Jaël Choc na Air France baleki ya likonza famille ndenge amema bato Jemba Kanji na peso bambote beto zaki ne lobi na rep baleki ya fali fala memana baleki ya quartier ne poto e fali amemana pe na Dieu ya mapenge je te sali mon frère mon vieux ozoka fali fala mema bilongi ya bato bamonana na ba orchestre muso efinga ambazi na moni kutu mwana wa mukuse osemi bantoyo nani Prince Bakali tala théâtre ke sala obinga semi batu bongo mutata ya bongo sala papa mutata ya bongo sala kapi okalo bien mbasi akota quartier la tête eza buzoba ambazi za faux chanteur akota quartier la tende bino bofinga ka fala za bato bafinga ke bato soko tali mwana lokwa Landry japonais est-ce que à côté de Koffi Olomide ce qu'on t'a dit moi dans le Prince Bakali à côté de Koffi Olomide ce qu'on t'a dit moi dans le Landry Olomide alors on a comme famille Amitia Olomide yé moi na papa Agwepa mais t'as le long de Landry Olomide finga ka fallait on dirait camarade ne batanga na sebisumba héritier yé mo nenga zawa na soit vanité place aza na orchestre ne mobima na bato bapesaki bambongo na ba producteur bayebi ke former cet eleki album héritier et puis eleki ka pamba te longwa awa ti Australie na ndenga onguluma ba journaliste mtu imposer ba ministère ba vivre en actualité ba ministère ko vivre en actualité te ministère tchadat sala tourner bêta album actualité c'est quoi concert no so oche yangwana ekosa l'actualité tourner na so oche ekosa l'actualité album na so oche okovana na actualité donc actualité zaka mise mo boya ambazi mo bobolo bake ayemba mabe ambazi mo fala fula ba misente même na bino moko ba journaliste. Prochain internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Die Lomata à la présentation de Kateb Sarabino et Sika Lomata Nyati. Actualité oblige parce que je suis passé déjà là avec mon invité. Il s'agit là de Kokoba Warrior, donc Nayende Tokosolola. Actualité de l'air. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Gloriosa Ofu et au monde derrière la caméra. Et grand merci aussi à mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre pour bon soin. Et puis pourquoi pas aussi. Terre avantageuse, patron éternel. Un grand merci aussi comme ça à Shuna Chanel, la parisienne, moi Sinzambe, na mon on appelle na Musika, donc on monte dans Die Lomata, le rôle Gloire Moulema les snipers et puis Maître Carole Chaminga les jeunes Dibaro. Je salue encore les boss Regan quoi mixage, quoi minute, Balobi Belé construction. Agence na Maboko surtout sur le même langage, na réalisateur la Bisso Gloirdi, donc so go bien déjà invité la Bisso Lelo. Kokoba Warrior, Jerry Kobetox à qui je dis bonjour. Bonjour Die Lomata. Bonne santé. En tout cas, la santé na bisa bino botu na fali pour pas boni fali pour ceux qui fallait aza bien ngapi na bien. En tout cas, santé za kimia pour fallait aza bien et surtout qu'il fallait aza na Kinshasa na groupe d'accompagnement ne mobimba donc pepele pena kitoko makasi donc il y a pas logo oyo déranger biso ba warrior. Pepe Lendo le bien donc le go de ranger bien attendez to le barabiso surtout nyatiza actualité donc photo sur la mambozo tamola na toile to bana na mouvement na bino ba préparatif tout le monde déjà avec la zone déjà ba préparatif ya des arènes zo beta na Bordeaux et puis na Lyon to sur la on déjà préparatif et les kandeni en tout cas ba préparatif ils ont les cas bien en tout cas pour aigle kin et puis lobinga azaki na répétition donc na ici bino qu'il y a danger zoya ma bezo ya suna musique qu'on a dit lobby na répétition lobby na bino ba warrior na ba warriors et puis na ba mourir la bonne musique na bino ya ma be ezo ya lisusu ya ma bezo ya ndeni nini ngo so ya ma be ezo ya donc préparation d'abord il y a concert à Lyon na préparation concert à Bordeaux et ma be donc na bisio
fallait azopesa bamisi ya Congo mutu passe ya mibale soki bosali keba te bamisi ebele bokobongola mitema bokóma na gospel ngam nazoyebisa bino bamisi ebele bakobongola mitema bakóma na gospel mpo baotala totikelaka jo marché mpo biso tootekama te neso repe lengi moko lobi en tout cas napesi mote surtout que na 17 oaza maître ya Fally Ipupa maître 17 merci beaucoup coup de chapeau na yo ainsi que maître champion Tchubu tozaki lobi wana mokonzi nanga Jinolia qui chef à télé kunyanga boloké et puis babi mangé comme tango fort donc l'ambiance ezalaki na biso que répétition Fally Ipupa moni mukolo fala kocha répétition publique mukolo fala kocha mageza groupe d'accompagnement mais nazo luka batu ya sika pe ba accompagner nga ba okese belé kabwana ba kabwana ba ngo mata kanga loko lelo mukolo fala kocha place moko adresse mobi ke fala répétaka mukolo fala kocha adresse moko boyeke ba kutanaka fala répétaka et puis mukolo fala kocha que azo recruter donc il y a danger et aux danger tozaka wana to fandeli mamba fallait que webi ke babi on dirait Ambassi Bourgeois ça le suscité on dirait zo et PCP bino on dirait moi déséquilibre Ambassi Bourgeois arrive l'un des pionniers l'un des soldats il y a victime on passe à autre chose il y aura des bino beaucoup marre on passe à autre chose pourquoi toko vandaka to bano lobela masolo ya Ambassi au moment oyo fala zana ba préparatif ya concert na ye ya tournée na ye abeta ba arena ne pourquoi to vandango pourquoi Congo mo matotiki makam nyoso Congo na ba journaliste botiki makam nyonso pourquoi tout le monde sonne to sur l'actualité na bio eza actualité parce que babiki Ambassi ko longwa na wana pe etie ba chuchotement mo ebele etie chuchotement ebele c'est na bité c'est que ba journaliste mtu imposer ba ministère ba vivre en actualité ba ministère ko vivre en actualité ministère Tchadat sala tournée bêta album actualité c'est quoi concert no so oche il y a aussi l'actualité. Tourner dans ce côté, et ça l'actualité. Album dans ce côté, on va dans l'actualité. Donc l'actualité ça va miser mo boya Ambassi mo bobolo baké, ayemba mabe, Ambassi mo fala fula ba misente, même na bino moko ba journaliste, na ba orchestre monsieur Finga Ambassi. Na moni kutu mwana wa mukuse o semi bantoyo nani Prince Bakali. Tala théâtre ke sala. Obenga semi batu. Bongo mutata ya bongo salaka. Papa. Mutata bongo azalaka pe. Pourquoi le bien Ambassi akota quartier la tête? Eza buzoba Ambassi za faux chanteur akota quartier la tête. Dès le matin, il faut te le la vérité. Lelo Koffi Olomide za grand artiste, za icône, za légende. Mais ce qu'on t'a dit lelo bateau bazo accompagner vient na biso soit disant ba communicateur. Bino bo finga ka fala za bato ba finga la ke bato. Ce qu'on t'a dit moi le roi Landry japonais. Est-ce qu'il y a à la côté de Koffi Olomide? Ce qu'on t'a dit moi le roi Prince Bakali. À côté de Koffi Olomide. Ce qu'on t'a dit moi le roi Landry Olomide. Alors on a combat famille Amitia Olomide. Yé moi na papa Agwepa. Mais tala le lone Landry Olomide finga ka fale on dirait camarade batanga na sebisumba. Koffi Olomide mon angote. Mais le lone so bata Koffi ba ya fali ba ko répliquer et comme problème. Mais tala le lone vient na biso beti album légende. Première fois on a Koffi a beti album et beti Nzadi depuis na botama. Abi album on a batrika et producteur moi lokuta producteur chaîne na ye le producteur lokuta. So biso tozo le Koffi alobati. Aloba bongo puis ba journaliste botiki alobi ke batrika mais album eza na chaîne est-ce qu'on a encore ba clip na chaîne na ye. Na encore ba clip na muyibi. Muyibi muto encore ba clip na chaîne. On met que ba journaliste beaucoup limité pour mo banga batu. Koffi Olomide aloba boye. Banzemu na ye net banzema kete to so la te lobi net net d'abord il y a lobi album na ye batrika ye ba bise le producteur alokuta pour commander comme bon so to comme ko luka ko salir Fally babilo ko na lobaka wana lobaka poleti ebi maloko Fally ne mta sali yango album ba sombi yango ba chango na ndako na chaîne zo sani muyi ba na mode passe chaîne na yo to solo lango o meke Congo to za ta bata mayele ko to za na bata mayele mage congolais za ka mayele mo na suka comme kene ko chité akomi bourrique album ba yibi soit disant album ba triqué mais quand même ba clip na yo ba tu vas streamer on a YouTube siko ezani kindoki donc cela veut dire moi na wana Prince Bakali azo sepela que voilà Ambassi ye
Omba Lipasa Kuta servi Kofi Olomide 17 ans. Ata Djibouti a pas moi Kendati. Ah, donc, non, on doit comprendre. Banana outi Braza. Ah, Fali Poupa. Banana outi Braza, na comme mon Congo, ma be moko bolimbisanga. Discipline a été Namboko. Les Congolais faut changer mentalité. To changer ndo lobi wana il faut bakonzi ba ebine nino ba sala ba okipe mbela na yo mais ce qu'on ndongo lobi ke 17 ans ya Omba a voyagé mais na lobi Omba abandi musique leki na nga ya quartier tozo fana na avenue Epulu avant ba ke matete Omba na ebi Omba lo ba lingala na musique anyoko biso na français na quartier leki azolo ba français donc alo ba lingala te na oki Omba ko lo ba lingala na musique. Mais on a gaspillé carrière na yebi no baka bambazi. Ambazi ku to beti Paris la défense au podium au héritier na matate, faire na matate. Yemo ko pe Kofi Olomide na matate, amati podium wana. Na CV quand même à nango. Vous comprenez? Nenge mo continuer fali pour pas mater ba podium ebele. Ba misa fali lelo ba mater ba podium ko leka na ba leader. Mais on appelle ce exemple. Kofi Olomide a tellement la podium ya Paris la défense. Kofi Nambasi. On a comparé. Par exemple, musique comparaison avec Sama. Kofi Salani. Ayemba. Soit tu na podium ensemble. Ayemba. Ayemba. Ambaza mataka saini. Asokola basai na podium. Moni. Petit Fali kuta mataki podium à Paris la défense. À l'équipe a misé belé. Mignon Abraham a mataki podium. À l'équipe a misé belé. Vous comprenez? Donc, tout le monde, Prince Bakali, ce sont des ignares. Ce sont des vauriens. Des zombies, on a des cannibales, on est entouré par Kofi Olomide. Je le dis et je pèse bien mes mots. On est bombi pena. On dit fait ça qui fait mon go. OK, les carrières sont qui n'a chité. To betele maboko, bravo l'artiste. Mais lelo, est-ce que nana obete la fait la sora mon maboko? Erreur et salami na vie sur tous les plans. Tous les plans. Na musique, na vie normale, pour la nini, Azaki entouré par des zombies et des cannibales, comme des Prince Bakali, comme des Landry japonais, comme Tantini Nanyo. On a pota saraming ba live voilà, comment on a Tantini soki nani nani. On a géré la page soki chaîne, soki page. On mi benga leki ya Kofi Olomide. Bato ba bomi musique ya Kofi bango wana. Donc yo zo zela ambazi faut chanter, oser na quartier la te. Ndeni. Et puis, il faut la rappeler qu'on a été. Qu'on a voyagé. Qu'on fait mes mambazi, États-Unis, mes mamassi. Oui, Kofi a 5 koko, l'aime sous koko, le bossage des ambassi. Yémorona, nous, depuis, il fallait qu'il y ait à Foulanani. À Foulanani. Depuis, il fallait à Longwa. Depuis, il fallait dans le quartier de la tête de Lige. C'est ni le cœur à ça. Azanani. Chanteuse n'a pas. Très bon, l'équipe, en termes, il y a un exploit. Ah. Dans bien, tout solo la musique, yo le barato solo la. Tout solo bien. Icône le quoi mambi la belle avant babine tanga bana baso ba sa fierté musique. Atangi Rebu, atangi Tatiana Cruz, atangi Anita Morabu, atangi Barbara Kanab, atangi ba Laurette Lapère, Cindy Amongamba. Acha un jour te que place Muruboye, Cindy en concert to sokoli to tche malas to ko ko banze monai ya yemoko. Maman est président de sa quartier latin. Wana wat. Tabotika rasacha. Paraît-il na yo bongo président. Congo, à niveau ba reboté. Rebona ba 4 5 tibi ya yemoko en succès. Rebako que le livre concert na pays mo yemoko. Ça orchestre na bango ya accompagner. Toi innocent quoi accompagner. Vous comprenez? Ba congolais que tu ba ça différence wana te. So so lo biboyo. Ah, Cindy, okiti c'est na kiti ça sert na ngai mbaka danger. Cindy aza ndenge moko na chimene azo yemba pa Kofi Olomide. Et pas ya Fali Poupa. Ba ndenge moko. Baza basali. Merci beaucoup donc na monde ya page journal te tourner de mon donc Ambazi azane faux chanteur mais ce que beaucoup wela besoin. Ambazi faux chanteur akangi actualité ti lelo to lobelan. Fala fula misete boye bien ndeni. Bosai ba mission pour na yendeli mutu ba yebi te basala ba mission te mutu ba yebi te ba talatina ba tento ba tonto promo ba sali ba vidéo ba kati promotion Adidas Arena ba yemba moko Fali
Si on va balusa malbabolo ba quand même ton dimio fali au fulambazi. Ya on lobi wakati promotion Adidas Arena to continuer déjà babi bientôt là Adidas Arena faire gola zo beta na yebi ke fali pour pas l'autre fois zoka 74 visa si je m'abuse mais to qui faire gola sur 85 on dirait le gars bino ya sikezate. Ya sikezate pour maramba passe ezaki nde fali de ça système maramba passe. Fala système maramba so ezaki passe. Ba place no so ezaki bloqué fala fongola. Fala ke abisi ba combattant to beta. Ngana vérité. Ngana baba nani te ngana fali fanjo na obeta abeta et puis lelo ba combattre ba changer la gage fali a tchaki tete a fongo le totiki la faire abeta donc faire place à ça lelo fa futa droit pas fali oh ba ngba lobi yemu dazo sandule na poto na lobi faire hériter tous les musiciens faut futa surtout on a payé bato ba ça série faut ba ya pena pas fali merci papa tonyo comme na likambo yo mona te na Olympia hériter nga futa la wera nyo pas jibe monte ba tumba mutu ka liboso ya Olympia. De pas foutre nyongo te. Te kasiti. Wera tika na nyonga jibe ya Olympia. Wera na carrière na beta Olympia te. Na koli na musique maso na beta la bino. Jibe ko côté tukia Olympia. Fali ko longola na ndinga petit ya kibandala. Mais ko bana wenge mutabeta Olympia zate. Bana nyoso baganga. Wenge bimisi bana nana beta Olympia de Paris. Ati. Donc cela veut dire lelo Obeta Mantoni Arena, Mavuluvuezo Arena, Eza Arena, au fallait l'accepter en 2020. Yango wana Arena wana. Mais ce que yobi yango wana mais ce que tolanda rappé ba nangam ya ba golo ba il fallait beta ba arena ba concert mo bo ba image mo na ta pas ya téléphone. Bo ba correction pas correcteur et pas faire rigola le 20 le 21 correcteur faire rigola corriger ba Adidas Arena selon bango ba golo. Bo ça la effort so za la golo na plateau lobi bongo lobane bongo concert na Braza wa vidéo na. Tout n'est pas mon sur place bon. Concert na Braza bon to beta. Na pour no ba beti des concerts. Tout na tout na bango te. Tout na bango babi moko roga roga ndine tika cheka mbriso pende ni me beta. Mais roga roga le leader na bango. Moi je pèse bien mes mots en termes de chansons en succès. Roga le qui fait. Oh. Quand solo la raciste. Mais te bino mo jija musique wapi. To leti to so to sa na le kwangwa. Poto si saka de bango le. Lelo to ko e bandeni misa za premier. Neti bourg na bondi le za premier na Afrique. To bien à travers ni. À travers ba streamage. To le monde ba concert. À travers Kota l'Amazon, sur toutes les plateformes, vrai ou faux? Toutes les plateformes digitales, tout le monde a besoin de les musiques, ça sauté tellement la victoire. Eh, c'est des técamiens. Tout le monde tellement le téléphone. Tout le monde chiffre dans le téléphone. Alors, tout le monde a d'artiloté. En termes, tu auras beaucoup koya roga roga. 47 millions de vies. C'est la chanson le plus regardée à faire. Chanson le plus regardée à Roga Roga. Adversaire à faire ça Roga Roga. Ah, adversaire à faire baby qui a fallu. Roga Roga. Roga Roga bangi sa faire à date pas na bango mais ba finga e. Maïe 7 km mais ba finga ba bio ba tout moi ba 4 ko salate. Tala niveau ya qui maturité ya ba fanatique. Donc mutu atie concert na mboka na bango na ville na bango bo finge botindi vagabo lité ya kanda finga lelo na brazo bi nga oleka na brazo bo chomwa moninga na lati boy ani akoko ba wana linga ko mena sepela te dende ko na lata robe lité ya kananga c'était wana vagabo c'est normal abi brazo te wana vagabo mutage pota sur visage ba bengana na groupe théâtral ya bonzambe ya longwa na inde ni ba bengana c'est impoli parce que de la fois bengana biso mto fabricalité ya kanda yo yebi biso mto yamba ine to fabrica Makaus en termes de chansons boisa la chanson ni ayeba na ka miso finga fali na TV Makaus habillé pas millionnaire pense mon beta million de vie yemena na nzema Makaus to yemba ono te mano biso mbale to saka jemo to yemba oyebi to yemba ngo kasi edenga to yemba ngo na mande ninga na yemba to yemba ngo yo yemba te na koyemba to yemba yo bandate yo yemba na bana yebi oyebi nzema Makaus yebi mutu na onde bandaka bera do prince des amunda tala wana za maloba omoni bino bana chanteur te so tuni mutu nzemni na beta kikangi wana za liloba yemba nenzembu yemba na ba refrain nango biteke viser beta te na lobi kokotsa ngana ma visa te ngabi
Marc House a sala nzembo na mboko. Est-ce que bato kota na piste? Millionnaire avec ça million de vie ande mo na. Yemo ro ande mo na ba fali pas ça million de vie. Boye. Est-ce que ebeta vrai ko tu ba no ba vie ko sombe za ya nzembo Marc House? Ah, comment nzembo mobimba? Bato ba bini yango te mais ebeti 1 million. To solo la non. Nzembo bato ba bini yango te mais ebeti 1 million. Moi ce que muto alaxi biso pena ki ba somba ka ba vie eza bango. Po yo yebi. Lelo banzemba fallait tika la rater. Nzemba Marc House aza pembe na moto banzemba tika la. Est-ce que so yo ka na bar mobu? Le balem su ba okanga bar. Ne ba beti yango batu ba kende. L'idée la ba ko ta beta fausse chanson na quartier la Nzemba Matanga. Yo ka Nzemba ba beta wabi babi ye moto ya quartier la tende sala ke fala longa. Beta Nzemba ma beta la neso beta Nzemba. Sala ke fala longa akokate. Ça problème de ma beta Nzemba ma be insecticide fausse chanson. T'as la fausse chanson du monde. Oka ngona baba. Bilo ba yemba kat. Baten yena fali. Fala yemba yepa yemba na libomo. Yo ka Nzemba na sala fond. Batu boko mena na commentaire. Boyo ka insecticide. Badu akomela. Elle wa vite iman. Baso basota ba miranda ko vite imana babi chanson pena président na biso ngambo senga obi faute c'est ngambo senga ngona festival d'abord obi que jo abandi ko ba maloba mabe banda kale est-ce que miranda ko basota ka miri ya lupango faute c'est déjà et puis baloba on a lingala et ambrier et puis nzembo na soko yoki ni nango zakabu data ezalaki mukolo moko na balabala soya omona fa jara nzembo wana donc abeta ba faux chanson omoni lelo ngana ba noko ya ko expliquer grandeur ya niveau ya chant ya Fally et puis tala leader wana so basana Fally na ndo beta guitare babi na rumba faire rekola leki batutu babi na rumba le batutu na rumba faire leki Fally na bafle skona na obeta po musique pour na ko juger mutu faut bafle fabriquer ça dans ba on vieillit trop, rendez-vous na bafle. Banda koué ya lo basuma ba bafle te. Ah lo basuma ba bafle. Abeta zenith ça pour fala kanga bafle de 2006 2014. O kaka ça le cas na TV. Rendez-vous na bafle. Fala lo bango. Fala za Coca-Cola. Ata ba sali publicité te oyebi Coca ezalaka. Oko melango. Fala sali formule 7. Moni place fa na kit. Ay ko tirer ba tuna héritage o tirer bi tire. Yemo ko na to simbi eta baby album. Masudi ya oto plan ka mamba boye mo ali ba spiritas na lobaki na direct na ngomoninga j'ai fi moi na mabe internet mtebongisanga na loba mo pour le trafic d'influence batu ba yebi naza moi na mabe na yebi ne bazwa mulangi ba beti mutu na mutu azoki po ba tonga ba priele nzamba bika ngaso ko salinga ba je wana biteke Masudi ya lemba mais ngaso ko salinga ba je jomo akomelinga lobi yo pe to kozokisone to zokisi Masudi yo na Alexis Wechi yaya bozala 10 on a okanga ba otuna naza zombie to naza nani pona yebi ko lia mutu bie na minu na lie yo pena poswa nzoto omoni musique boyela ka biso yango moni lelo wenge na internet etala marate eza lede makambu oyo ba famille beleza la choqué ba fingama ba betama boyela biso musique o beta biyo mutu zo beta bato okanyela bato ke ba fingi leader nanga na beta mutu yebisa ne leader no cha date yebisa ne leader no cha abeta ba musique o fallait obeta do ba jeune so bo salinga j'ai fi moi na mabe omoni ngai na ko na Kishasa na lala na terrain municipal 2 jours na sala déléquence yanga moko me papa na directeur de l'école do na yebi ne ba zokisa ka mutu do kwa bino boko bobi ke to ko boko zokisa boko boma boyebi sa ba leader la no ba faux chanteur. Ah, bah faut chanter. Choqué bango. Bah oui, tu aigle aïma en autotune. Bah chanteur, bango peut pas aïma en autotune. Bah ouais, aïma en voix normale. Ouh, yeah. Et ça voix naï. Y'a yé mon kaka. Voix naï mon kaka. Autorité morale autotune. Nan. Petit Fally de Bova. Autorité. Moi n'a songi sur. Boté à 4. Yoka penan nzembo na bien. Ezani. Ya ko tumtelinga sala yi. Atikango. Siko totine fulaka. Banda yema boko na tine abete eloko malonga te. Ya sikeza te. Eloko ko te kota na mo Afrique mo muke. Siko ba eloko. Tala fala na tibi lo kwa eloko. Abete eloko mo ena dévoilé te. Eleke eloko. Honoré lobby. Folklore. Eh.
Neso ezama be fanjo ezama batanga ya benga ya ozongi sur la musique ya bokoko pa. Eza problème te. O moni musique na biso la beta li solo musique. Ba père o baba na musique. Musique na biso za na kat eza na folklore na kat. Guitariste nyonso to za mayele abetaka rythme folklore eza ngati. Parce que père Kabasele il fait Moulouba, oui, mais abetaka moi qui mboka ne bande la guitare. Na koli na musique yaya. Kolona ba gouvete ba koti musique na loenge Kadhafi mo bona yolo. Musique. Kolona ba bogar de la presse ta zangi visa uti mboka né au village grando village expédia qui c'est ça comme marchandise. A finga nga géri. Na simbisa mikona devisa et toujours. PPC aura. Baebi mamandule te. Bae ko lobela musique atika ba lobela. Donc ma bezoya. Donc, date au botier wana bobeta ya sikezate 80 visas c'est archi faux. Nazo dénoncer ma qui on écoute na musique. Bazu a visé 80. Eza lukuta. Ah. Naza na liste ba tu ba okende baza 4. Yo na liste ndeni yo sala kuna te papa. Na liste na bisote. Yo bite ko la mili bata soso seki lobi nzungu na. Yo yeba mwana te. Tala, na bengo na sala émission na siffler puis na sala conférence de presse. Au télé conférence de presse à l'eau de 85. Jamais 4 journalistes. Donc, bon, qui n'était Fivette Mayamba, poto ezate. Il y a pas qui n'en déne. A combien d'années n'engene? Abina kala. Abina soutela lekechu. Babina li soute. Balakse ba passeport. Abaya qui n'en déne. Na tout ni yo télé vidéo te. Babina soutela lekechu. Mabina sili. Babina. Babina te. Fivette Mayamba, poto ezate lekechu. Mage ba yemba yo I love you mais poto ezate. Bogar de la presse, poto ezate. Na bogar. Et poto ezate. Poto ezate. À vérifier. Poto ezate. Et puis batu ba okende ba okende nzela Grèce. Oh bah etikali quelqu'un. Tala nane oh tana na matière ko. Ba okende Air France teninga jail choc na Air France ba leka ya li konza famille nga meme batu. Jemba kanji na peso ba mbote beto zakine lobby na rep. Ba leka fali fala mema na ba leka quartier ne poto e fali. A mema na vela nga Dieu ya mapenge. Dieu m'a pengé, je te salue mon frère, mon vieux. Vous avez fallu. Fallait même bilonga batu ba monana. Bon mona bango na aéroport, bon mona bango na Paris la défense. A même bangulu te. Eh nangana tu na sukelo romo. Na sur information bangulu ba na kati. Et pas nani. Yango ba chroniquer ba okende 4. Ah rien. Bana batu ba koselo makambu, ba koselo ke signer contrat na Adidas. Nzoka no signer na Iliko. Ba koselo ete balobi yango wana. Okomi balobi bo comprendre ndete. Akomi collègue nanga. Vous va bo comprendre. Bo yi azanani. Vendeur de carburant na yolo. Pour la première fois, Adidas a kamwe a texte ba plan bongo pa mutu mo yango ye mo raye. Pour mon ke na Congo, bozong se batu musique à Lukuta. Ngana otu na question. Bo bête na Google, parmi les 50 ambassadeurs ya Adidas, est-ce que Ferra Obima? A Obima te? Si ko bino mo ndeko boya Google, mais na sepe na bino kutu mikolo bo komo ndima Google. Bo bête 50 ambassadeurs. Mais si on bête 50 ambassadeurs ya Iliko Cash, a Obima. Donc ba Virginie bo vandi, bozo lo ba makamba Lukuta, ay papa, ba salelo musa makasi ba kosi makasi ya mema bango potoko. Donc mama na muta Lukuta. Manga muta Lukuta. Taka muta ko sabiso Adidas a pesi faire Tala niveau ya moi ça mukolo 50 ans Virginie manganga so ba ke Adidas a pesi faire nini qui est ko beta na concert. Ce ko to bito ba ça va. O moni ke bo to so na obi ke faire alanda fali. Nini. To banata na 5 eloko. Loba. Est-ce que bien en 2019 fallait que nous visiter Stade Real de Madrid? Est-ce que bien? Bah l'accès place Ballon d'Or Zidane. Au monde à côté de la vestiaire. Avant de place ma joueur, avant d'avoir tout na bango. Fallait comment jouer rôle et joueur. Au monde de Ballon d'Or poser ma question en 2019. Garçon mo balo baka so à côté na fallait beta fallait licence. Comment on est rané? Assez long ma bebo ala ta abonné boire na poto bo. Mobola ce qui mobola ala ta peu moi ba net sa ville claire bo. Et l'on est à moins de ndem tana pototé. Donc garçon ana luba faire banal lelo kolanda suma kam fala sala raté. Ma oyo kate, oyo kabinote. Al donc ma kasi tina beauté. Bon mikolo ba kokai na mbazi. So tel pe la photo faire photo mbazi net. Na comprendre. Donc déjà wana alandi. Fali 2019 yé 2024. Liko nango fali so ba monika fali na mindele. Bo traité yé o bo traitaka.
siko awa ye mwana mobali na katikata mindele mibale pe nde fale azalaka parce que akomi yango te omoni sikoyo ici les paroles s'envolent les vidéos restent bobanga déjà kami to abeta na stade ya siko tolo banini ya Santiago abeta na stade soit Vilipanda fali asigné pe to cha bongo asigné ni okasa signé bango ba Vilipanda fali e mibali na ye boye na boye c'est que yebe akomi mwasa sika to mobala sika na zo peso conseil babi bofinga ka ba wa manike ko tanga bongo te parce que manike o te ko lobelo moko akena mikili ba golwana ba spiritas ba apina ba noko ba ya ba kangaka donc Alexia yebi ba fibise kutu plan ya mboa ba nini ya sengile ba pardon ko beta bi ko ba je kutu te do ye moko ndimi abi pe so bo kebi pete blog bo kena on hérité parce que chemin de la gloire qui va album tout so bo kebi ta ba vérité mususu o bondima pete bo kamo héritier ye moko ninga za wana so avandi te place aza na orchestre ne mobimba na bato bapesaki bambongo na ba producteur bayebi ke former cet eleki album héritier et puis eleki ka pamba te longwa awa ti Australie na ninga onguluma beta ona mikilo yake nana obetanga nana obeta lobi kuna ba la saboti ka la sabino kona ke côté kuna ba beta est-ce que musique eza ko beta yango moni ba na yebi sabino ba héritier so ba otama na ba YouTube te mitema bato ezozoka botika kotindela bato ba beta ka bato musique eza ko beta te ibino boye bo fingi fali biso beto ya to fingi pour dans pour dato zongi na loi wana nana olinga ba finga logo na e moi c'est fali ou rien papa yo kasi c'est pas donné à tout le monde na fandi bona lobe la fali et puis fali l'aime sans reconnaître nga taka lobby obe salinga bien moko donc mutu moko ya fali aza mama na mutala abina nga to fana kinga na presto otala yo wa musique fala talinga c'est que dans l'équipe imbécile on se bat le ba musicien ah mais oui l'idée na mamba taila batala bango te bongo te ba imbécile nga fala talio et puis elo a sepeli pano sagesse intelligence nana tatoji elo ko bata mayeli et ça linga gumo ko lobi na libanda reba isinga bi fali atala kayo na biso na zuna panzi mbongo no so zaki na lobi na meli masanga fali atala kanga numéro 1 ya musique atalinga bino batala bino pa leader na bino donc kolana Manike c'est un fou joyeux Manike c'est un ignare Manike c'est un vaurien Manike azali modèle na société te maman moko alobaka bêtise akoselaka Jaël Makamu tanga lobi makamu ya mbwa wana siko mwana na ye soit disant abatelaka éducation na ye ayoki yango te est-ce que mwana ya Manike akozwa vidéo ya Manike atali yango ntina suka atie pe ba j'aime atie pe ba commentaire elle parle toujours de bêtises Manike hier ayebisa biso ke bandeko na biso bazo ba visa ya sima mwana neso atuni mama sima c'est quoi a expliquer ni pona yebi nini anaya soki anaya komona anaya aloba lingala te Manike azana leçon morale moko pesa batuté soki alobi mibali baza kuna baza pena vrai mibali atika mobala mwana muki bapesa na babisa nkele salité camarade mwana komona mutakala ne oye koma pio mutakala ya mama koma pio bongo mwana mobo olokaka mwana bato aza age mwana yo tango yaka ko faire ko sala outrage na ba warrior to na fali pour bakatsa biso to yebi ko lobate tala ngana Manike to ebani bien na benga ke na bagi yaka atanga komona na vidéo na seke yaka so yeli susu na bete lo mo elali soka yalo bana bemiso na ko beta kao ngana ko bete kao na beta lisolo ordinateur na beta mama solo bele wa yebi na gérer na zaka cordon na ye do batika ba biloko na balobaka na héritier na pesa ke conseil à chaque fois longwa na musique ya wenge musique ya wenge tika batu na pota la mutema ba beta batu basokisa batu beta musique na yo yebisa batu na yo bango to bakanya na batu ba beta ka batu nana bakuta na nzeta lipela tele tinga bachaka mukongo na mabele mais suka na kolia mutu nzoto nga wa pena lo bango franchement pour héritier tango batu no ba oleka na TV ba ofinga fali ozo mona ngote ya Charlie para traiter fali moi na moi si na émission ba pese suspension mais communicateur no suspension na dadi mola pour traiter moi na ya famille na bango zonga classe a pese suspension donc fali ne moi na mbwa ba finga faire ne ba finge kuna pa dadi mola o protéger
Alors, ce qu'il est moi no adeba, fou joyeux adeba. O azata niveau matana moi ngati. Aleka na TV afinga fali ba bêtise. Yo mona kango batu ba yambaka ye. Pourquoi vous pesa bango conseil te botika pe ko finga fali po bata fali ba finga binoti. Héritier ye mona ye moko leki na komi ko leka ko tirer bitira. A wangani disque de platine a fali. Ayebi a wangana ngo bongo pona nini? Po ba wanga to ya album n'est déjà où l'équipe est raté déjà décollage parce que est raté crash. Quand c'est les 10, les lots on a 4 chansons. L'album on a un succès ouais bimi wana. Et ça quand moko bazo ba deboro simbi koto. Oui et ça nzembo kitoko. Mais robuna na formule cette banzembo ni sote ça kitoko bongo. Donc botika musique na bo sala wana. Botika musique na bo sala manique. Yo ko beta bureau na biso to na ko beta bureau ko ninga na manique yo ebini. Tala muto kutu fali kutu ando fala mona konkele. Ah moi si ya mutu na mais muto ayo kisaka ba bendonga shoko ko soni lelo za manike. Lelo ya vilipanda ki sinjora bimisa ki sinjora mabe. Mais lelo manike za modèle te tala lelo mwana bimi ba gali galve ba bima ba 40e na Vodacom. Mais tala lelo manike mwana bimi na championnat munene boy aza incapable à beti nzembo ata na ba téléphone beti te pona misala mabe ya mama musique afala zo finga musique ya pasi mwana sa succès na za problème na mwana était presque babia petit nanga mais lelo soki presque babia carrière nazo ke na mulili eza mama na ye donc akeba mama zo ba ona ayebi yangote akeba zo chance o liaka o boko la bana non na komba fali keba. Merci beaucoup, tout le monde. Na Jerry Kobetok, c'est Coco Warrior. Je pense que tout ça, ni le lot, Warrior et Belé, déjà, on s'est plan à habiter. Bambote, la bande de tout balandi, parce que tout le monde va en tout cas, Bambote et Belé, la Warrior, nous sommes Vicky Jenny, Moukonza Lyon. On dirait que l'on va une rep. Pour nous, aigle, so boaka boaka. Vicky Jenny, Moukonza Lyon. Donc, concert, il y a Lyon. En tout cas, Bandeko, on a une moni préparation. Tala Mabe. Tala yo, son billet, son billet. Dans lobby na rep spectacle oyo tala et on a danger donc bosso ma billet et puis Bordeaux bosso ma billet na bossanité Jonathan Louvoilou Ntimba depuis Suisse Warrior ya makila ba Warrior baso valoriser Fali Poupa et basakawana mama Etika Songo papa Kokoko Lomboto donc Warrior pena obabaka Fali Ourien. Merci beaucoup à notre directeur Edi Badia Nana Boudouga. Merci beaucoup à Ejiki Tenge Manoulou Baki Vanessa. Tout ça qui lobby na répondre ça qui kitoko kozala bien abattu Fali et puis Bambote Belé na Edingwe sans oublier Bofi Sangue manager et puis na Bossanité famille Mbokolo Mobimba Sadam Mbokolo Dido Mbokolo Junior Mbokolo donc Bambote Belé puis l'assistance il y a le vin du chef Cataléa Gloria Nimbo et puis merci Nayo. Merci beaucoup Jerry Kobetok, c'est Coco Warrior. Je pense que ces entretiens ont fait énormément plaisir. Tous les Bakinois, tous ceux qui ont swag, contactez Kanga, Atekara, Bilora Batami Sumikete. Il est Ilunga, donc contactez Kanga, on reçoit Bilora swag à danger, à poto dans le Bible, Batami Sumikete. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Moi, je dis un grand merci à Glorieux Azaki, au fond, derrière la caméra. Un grand merci à mon vieux Bruno Lubika. L'argent propre et de Djongo Naïmen était avantageux, c'est pas trop éternel. Un grand merci aussi Balobi, Gérard Francine Mbaye, Balobi, Lola Award, Nabandal, Loana, Babi chaque vendredi, karaoke Zalaroana, Lola Award, Nabandal. Donc les gérants, Francine Mbaye, je te salue. Donc il y a mon nom, tout le monde donc il faut s'abonner massivement à vos likes, vos commentaires, et ça c'est un plaisir. Et puis on se revoit à la fois prochaine. Bye.